Coucou la famille, vlog nanga lelo. Na beta tour na centre commercial. Na yota la place au sa moi spectacle mo ba danseuse bazo bina. Fo mona mwana onda zo bina. Ba mindele ba ne bina lipoko. O ba pa mona mundele walembe. Azo sasa ba makamo bon. Nelo pe na telemile na comprendre te. Na telemika to beti kama boko ngabia. Na boucher na mambo bila osala. Na yaki kolukila mwana cartable na ezali na ba roulette soka zo benda ngo mo zo benda ngo sima mabe ya benda ngo mupandi ya benda ngo na mukongo ya benda ngo liboso na ndo comprendre te toboki na senga bino mwana ko continuer ne na cartable eta ote il faut na bouger na lukila ye cartable sika voilà na longi na place bana ngo bando bina na maintenant ko avancer na bandisco koluka ba magasin na bina kota nanu na Decathlon na kota na Decathlon na zena idée na zulaye cartable te na zule sac à dos ya Puma jour mo bona yaka na monaka Decathlon kota ba sac à Puma boezaki vraiment bien mais na kota na Decathlon sac à Puma na monyango te na comme na sukota ba basket en tout cas to yeba elo to lukate na bandi ko lula ba basket ngabi bana bazaja na ba basket na bango ya école ya rubimela na somba lisusu nini molimo ninyo na bi na somba na ngate na tadi ba basket na luli ba basket franchement il y avait des choses nickel en plus na ba prix moko très abordable na sundol na ngana o na simba ya blo pour na école à moi na 25 € mais na zu basket te na suna basket te na bimi na ye na koti na magasin mo boye batiaka ba valise ba sac tout na koti na yo mona pas mal de sacs quoi ba sac ma pour na bana bana surtout moi na so comme ça élémentaire et senga moi sac munene pour batiaka ba classeur na bango ba cahier nanana na apprécier qui sac mo boye na olaxabino nde na somba kiango na en plus ça taille ba prix bien sac ba 25 € neti 22 €, 50 presque 23 €, misusu ba 35 € pour mon payer sac au-delà de 50 € zakité. Nazuli mon sac nazi on a 22 € 50 centimes. C'est bien apparemment, c'est solide et puis c'est à large moi on tient vraiment ba ramener sur na carte ça na moi trousse na pour na ba crayon tout. Et ça là inga vraiment bien naza sûr que nazaki sûr que on CP nango effectivement a CP là na na bandisco ko kenenga na ki koluka na centre commercial na biso ba bazar na Lyon na centre commercial ya par Dieu eza magasin mo eza on dirait ya bazar bo batekaka biloko nyonso na tamboli pona mona magasin ba koma normal bo na tamboli mata kita suka nango na yo mona magasin na na kota na découvrir ni nyango ya malonga bateka na kata magasin nga kanisa ki mo bazar ba bazar eza vraiment barato ben barato mais na mona ba prix normal nazaki na posa nazwa peine po ba na nga na ba garçon na nga na sala bango ba suki na kanga bango ba rasta moko ya mukolo za na lox na déjà na sala lox banda ina neti score qui c'est tala lox ekoma milai me misusu wana na kanga bango ba rasta ma maboko siko ifana za na peine monet ki sanola mbandi po eswate nazwa ka peine wana kana kata magasin na moni ba jubo tellement j'avais tellement faim. Je sortais du travail, donc j'avais faim. Nazui juana ya mang na mela et rafraîchir nga et ça moi bien calmer l'estomac. Na bandisco cause la transport nanga. Il fait nazwa bus et assez